Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Depuis qu'il y a un bolingé, c'est ça qui m'a mon boulot, Eh oui, ça y est, mon boulot, boto ko sa point. Mon boulot, on pas ébi. Alors, traîner na actrice musupe ya maboke pe abima bana bango. So na bi lokuta na kosi. Biso moto vivre yi, to vivre véro wana. To ndimete ke le véro avoir na katanda ko wana donc tika. Ngazo na bi lokuta na kosi. Lokuta ezatin ezala nango. Ezala nango. Ouais. Ay mana bango. Mais ça nango na lo batte ponani. Mobali akoko bala na ebasi misato minei. Eza vi na ye mo kabinenga o gérer ba foyer na ye wana bazo balela. Bon to ebi pété a bala na intérêt nini parce que ça c'est déjà ça bien. Ay mana bango. Mais ça nango na lo batte ponani. Gabriel Akazagi so sakai na ye alingi mbali na yo pe azonga te. Le banga mona linga. C'est nini? Azonga te. Olingo bala mutu. Azonga te. Le banga moko na linga atokotikisi ndenge nini. Vous êtes trop sûr non ni non. Atokotikisi atokotinganga. Somta tumbolo kalongi mobali ne. Nazaki bongo. Mabe Te mabete, mabete poko. Et ça vie. Faut to lekana ba viona nyoso. Faut to beta masoko ba koko le soka bana tele. Ayu a fait belé bazako complexe ko lenga e kala. Tant ya zalaka. Balemba lenga ete. Te balenga ete. Tout le monde a rassou donc on a vu sur Belvis na makamboté moi la fête beto zako mona ya zala et aussi beto ça puis moi remarque le coup là il y a profil tout le monde a photo maman na profil il y a Belvis à WhatsApp et Zara sauté tant aux yeux tant qu'il y a triste Zara kuna soubasma oyokata likamoko te Zara ni nango bon na voyage sur na biso ke ba beta sur la Belvis bon tant on mona qui donne d'abord absence ya Belvis o azaka nyos ba voyage tout boko kende Belvia kozala pat ba kozala yo moni peut-être ba peso ko 4 pamba et ça qui non yo mono ndeni taki moni ba nyos bazate mais na bato mama puna sepela ko bibeta na bango tout ya gabi na kati ça qui ondeni et ça la nga bien makasi et sans côté que tu on a peu plus que ça mo émission mo be na ba ku kezala ki somo famille za ki ndeni na sila na Dubai bazaki chambre moko FBT et SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Nous sommes à Kinshasa, sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. À Lubumbashi, sur l'avenue Chef Katanga, numéro 5 au centre-ville, au Lualaba. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectant le nom. Une seule adresse, au numéro 1000 sur la route de Matadi, commune de Ngaliema. À Matongé, la magie d'organiser un mariage de rêve s'appelle Exodus. Exodus vous offre deux grandes salles de fête pour vos cérémonies inoubliables. On ne triche pas dans l'art. Devenir musicien professionnel à Kinshasa est désormais possible. Plus question d'aller enregistrer en Europe. Exodus vous apporte la solution. Un studio d'enregistrement professionnel au standard international. Une salle de répétition où tout y est. À Matongé, retrouvez Exodus au numéro 10A, avenue Ikelemba, commune de Kalamou. Contact plus 243 81 91 51. Bah vérité.
Alors, bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo Liziba TV, balandi ya Kevin Pandalekechu, autrement dit les mannequins de Kinshasa, Mopanzi Sango ya Solo. Merci na ba abonné Nabiso tout et émission Nabiso ba vérité awa nakati ya Congo Liziba TV. J'espère que les loba maman beaucoup sepela beaucoup années sengo parce que tous moko ya biso babi ça fait bon temps, ça fait mikolo belé to soit kay sauter. Le quoi tous ava photo sepela, il faut ningisa. Il faut yinda babi ya za vraiment somo maman ya biso ya Gabi tumba wana mère na ça dit que si au monde Gabi tumbe kota pesa ma muta bité elote ndiye yo ngape ngake mingi aza atela bakabola mune na bana makamute ye faza la kaka na pesi merci na maman Nathalie Fikipo motema papa Paul Fikipo sans oublier Yvette Elisiki Nicki Minaj à Paris Gisèle Tati maman Versa c'est motema Prince Jiclo winner aussi na pesi mbote ba de tout bolinga Kevin pendant les kechunga pena linga binotro babi Exodus babi restaurant bar nini bureau ba te belé maison appartement salle de fête studio ezana ya mama Misha na ya mama Misha Aline ya motema ya papa Misha l'autre zane ya Gabi tumba tozanga raté trop le sujet aux autres kanakati ya réseaux sociaux à faire ma balle ya ba comédien autre mona ki ba bouja ki na la mama to monde ba bikambu ya duche na moi sinayo soit disant ba kabwani bazali sauter mais to monde duche sali pe commentaire beaucoup doit to kabwana trop kabwana te toujours na moi c'est to monde yeli sous grave ende kona biso Fiston Mavinga sai otoko sola mambebele anakati ya Congo Liziba TV bon d'abord ya Gabi tumba naza bien par la grâce de Dieu ça va bon nzoto siko nzoto ça va santé ça va pas malaise ba nini za société exacté moi ba grippe betaki moi ba grippe encore zo beta oyo mais siko ça va. Voilà, siko ça va le kolobi. Tout le monde qui d'abord on dit qu'on a vu si la bisalo, ou y a qui trophée à moi n'amboka, et tant qu'il est actrice, et tant qu'il est comédien, tant qu'il est mutunayo, collègue nayo, et ça qu'on est comme on a muninga reporté trophée à moi n'amboka. Bon, on a dit qu'on a après. Voilà. On a dit vraiment trop YouTube té mikolo, tout ça ba prière dans l'église. Dans ça pina trop YouTube té, na que mon ango après. En tout cas, on a c'est là qui félicitations à elle. Nzamba pambola e akendeka toujours liboso donc muninga so asali ka malonga faut ko pese ba félicitations omoni nzamba pambola e akende liboso penza est-ce qu'a mérité trophée en penza bon a mérité pourquoi parce que quelques-uns basangi lende mbongo basali bon so basangi lende mbongo puis basangi lende mbongo so basangi lende mbongo puis basangi lende mbongo Monsieur Bazo Batrofango, basangi les mbongo. Bon. Ngai na lingaka toujours so mutasali likamunaye to kumisaka nzambi. Ah oui. Mukilifo za mutema polele. Omoni donc so ngape likambuye mutu so za nga mutema polele. C'est muninga msupe likambu, mutu pazale pe motema polele. Ils appellent comme ça, il y a constaté, il y a la télévision qui est ici, là, qui n'est pas bien. Voilà. Voilà le quoi, le béfi, là, qui n'est pas bien. Surtout, bonsoir, bote na babakouk, nyoso. Bote na babakouk. Maman Zozo na Inde aussi, na pêché bote. Maman Zozo de moi. Voilà, il y a Gabi, l'autre mot, il n'a pas page polémique, les Cambouya, saï, ou à Biot Kobala, moi c'est mon sous, soi-disant, on a pas preuve de mettre tout le monde du balati uniforme, et bah on y balait, l'okomoko, moi c'est pas c'est le roger maolo, tu évites, les Cambouya, au monde, on dit tant qu'actrice, au yamba qui on dit. Bon, ngai, ndé ba expliquer que ngaba beza pisui publicité. Ndé ba expliquer nga. Parce que les gens qui ont bon, la mona qui ça là moi bien té parce que ça c'est déjà marié, ce sont tout le monde en ba mariage des cas qui to qu'on a ba salon Congo, na ben ma salon Congo na intercontinental. Bon, na moi si on a payé azu ba patience belé, moi ça me tema munene. Ozo mona. Ça vraiment ça solo qui a trahir moi si on a et ça langa mabe. Et ça langa mabe. Mais na mekaki kolandela muke bika mama tumba pour nga pena tumba mais ba pesa réponse ba bi non isa publicité mutonga zo publicité proche ça to kalinga masque que yo lo bara mingi azo luka masque li solo to na tant que yo mona ki na koti pena mo bakati muke de ba ebisinga keza nango publicité et nango mwasi na été na soleil pena pakaloui tout à l'heure là la tournage nasola pakaloui ndenge nini musali vero boy pona nini
asinga nanga kulanda te biso ba proche ça ça to la l'année to la mukaranaï c'est ça qui ne ko bala biso to yebate ba bazaki na libala ya Willy Musheni nde parrain ne so bazalaki na yo ki ya Willy Musheni parrain so be bazalaki na mika pe benge so be na téléphone ma yambinga te c'est pas peut-être dans la tournage bon tout ça ni bango balobi ki za publicité bon ba bimisa so ka publicité on to tala na télévision peut-être et Willy ko bima avant pas photo ba photo mais ce qu'on dit ba ki za publicité soit disant toyoki au cas où ça se comme ya solo pour yo nga ko tumba mais ba yebi so za publicité o garantir ba on ba garantir yo nini o lobi nini na makambo so ki za mambo ya solo bon ce que za makambo solo c'est sa vie. Ce que za makambo solo c'est sa vie, mobali akoko bala na yeba simisa to minei. Eza vie na yemo ka binga o gérer ba foyer na ye wana bazo balela. Bon to yebi pété abala on intérêt nini parce que ça c'est déjà ça bien. Bazaka déjà bien. Donc bala ki avion toni. Pour tambe dala ba sorta mitu parce que avion de tikali bala ki pour abala. Bon, to ye na yebité. On se comprend. Nga eloko ekosala ngaka soki eza ya solo po to bateke eza solo parce que ba yebisi ba assurer ngake eza pib soki eza ya solo vraiment na regretter makasi parce que ana mwasi moko na ba acteur nyoso tout na yebite so mo sabongo azali biso moto vivre véro wana to ndimete ke lelo véro avoir na kati ndako wana mais donc te tika Ameritini afanda na deti ni audio beli véro afanda penza véro afanda on se comprend na bo jeunesse ça ça ndenga ça ki to masquette ça ki mobulu mais véro afanda ki kaka bokoli kaka bana na ye malgré wana on se comprend donc ce qui est aux bongo et ça moi pas si mais bon c'est sa vie depuis que na bolenge na ça ki mobulu wana oui ça ki mobulu boto ko ça point mobulu ko pas yebi azo traîner na ba actrice musupe ya maboke pe abima na bango so na bi lokutana kosi ngazo na bi lokutana kosi lokuté ezatin ezala nango ezala nango ouais ay mana bango mais ezala nango na lo batte ponani ti lo pasa na mutu moko quelque part na yo ka kesno mambo anti ko taba artiste na yebite na yo ka kesuti na yo ka kesuti ce qu'on est tant que moi c'est na minute so que ça m'a dit abiso za pep ce que ça m'a ya sauce qu'on a héros viro azandeni parce que alors vous avez tant qu'on a des missions au sur elle mais ça m'a ambassadeur puis ba yiso ka pep ce que m'a ambassadeur ça viro ndetini na minute ce que ça m'a ambassadeur no yeb ça viro a kanga kamtema kwa kandenga zalaka nenga zalaka mama na bana azalaka mama na bana na ye donc afanda na libala po aboko la bana na ye on se comprendre to yebi pe belé ba ya pe o botele ki kitoko eleki mais véro avanda kaka pe asimbi bendele on se comprend pour la moni moi si mso kitoko oleka vi on se comprend parce que yé ba bala ye ba fandisa ya boti pe bana so to mona bana kitoko ba pe éducation bien donc ngapo na nga soki lelo balobi keza ya solo bon aningana te azala kaka afanda lobi nde opesa biso raison bo tant que actrice on dit tant que ndikono sai sur elle meza mamba solo ko yebisa ndetini bon soki eza makamba solo na oyebisa ye asali pasi na oyebisa ye asali pasi parce que mutu azaka mutu po lelo pe so basali yo bongo oko sepela te bon na ba couple pe ya batunde basola masolo na bongo biso to yebite ah oui biso to yebite yo mona ka mobali moboye emso asalaka boye emso ye moko ayebeli yango mutu na makolo emso pe mwasi ye moko ayebiti na ni mbani ya osala bongo on se comprend donc bon nazangi maloba mobali eza nango normal to yebite mais aza mobali mobali to yeto pour ça ce qu'on est eza choix na ye ya sepeli za la bongo si comme ça to sande un loko sate voilà ya to lobby le to lobby to mati to kiti so que ça que eza bongo to ça ce qu'on est ça qui est artiste doit respecter ba couple na bango na ba sens wana
Voilà, merci à Papa Paul Fiki pour FBT Misalande, aussi que à Jean-Paul Weli Yaba Weli, na Pesombote aussi que na Maman Aline pas les romingi. Mbote Maman Aline, na Pesombote, Maman Nathalie, Fiki Popé, na Pesombote, ma Papa Paul. Maman Aline, Siko Bazana Exodus, Flat, salle de fête, tout. Ok, maman Aline Misha. Maman Aline Misha. Ma papa Misha. Ma papa Misha. Gabriel Azanaï. Toujours. Mais Gabi, les lois écoutez m'embêter sous artiste ba combo zuba mais okende zunga toujours ba problème. Surtout to yebara ke ba combo ya Duchi comment retanga maka ba ndenge moko ya Duchi soit ligne moi si pas me rater Duchi ko be era Duchi ko bala ngapa za na France na fête wana biso tout ozala ki OCPC ba tumingi. Mais to monde ko Duchi susu ba problème soit disant na maman na moi c'est to bala na baboyani. Ya solo wana. De tout monde ba page Facebook ba zolobela ba la maman soit disant tromper moi si na yeli susu oh, c'est vrai, d'où tu es à boire des sous. Ah bon? Ah, tu as ça abouité. À ça abouité, ça la propreté. Ma caméra surtout babongisaka. Ma caméra cause la mabe, ma caméra cause la problème, mais babongisa. On mona. Dès que tu vas boire à mobile, il peut prendre la mobilité. Pour ça, bon mobile pour la mobile sauter les batatas na biso ba vieux ba maman so ba mena. Les biso pito bota mate ba biso ba o. Mais suka ka peut-être na ba yana biso. Mais ti bakanga mitema tia kufia na libala na ye. De faut ko kanga ka mutema mobile ko za makama be. Mobile no surtout mobile sala ne ka erreur. Mobile moko te yo ko vandela yo penza ki a vandika na yo moko. Eza moi passe. Voilà. Eza moi passé. Atato luki ba pasteur ba lobanza basambela lobanzambe wana avanda pena yo ka yo mote. Voilà. Ozo comprendre. Donc ezali comme ka ya soko lingi mutu na yo fo limbisa ye. Oui. Okoyo ka yeke na azaki na mwasi boy. Totali peka bolingo na yo. Olimbisie. Poya ko tika mutu na mboko te. Yo boya poye yazwa. Ah oui. Poani. Na conseiller ka mwasa duche. Ceux qui pendeza ndenge wana mama zo récupérer mobali na pourquoi? Yo tikele mutu. Non? O tike de mutu te récupérer mobali na yo po. Mobali po yo ke kozwa ka kuna. A o tromper o pekaka. A kozwa peka moi likangu moko be pekaka. Donc ezaka passe. Et le kokara o nzamba tikela biso ka to kanga mitema biso ba maman. To za vraiment ba maman. C'est ça. Voilà, vous avez maman. Est-ce que vous pouvez combien la relation il y a Gabi pas besoin de temps au motema parce qu'il y a déjà Gabi zo lo babo mais tout le monde peut être libala moko te Gabi aussi supporta au vanit ba yeba ki. Et bon na bala. Bon abata mkomoko. Oza chance wana te Tony. Nga balate te nga zate ke Gabriel o to nazo bala yo oui te. Olele komi minga nazo bala yo oui non. Faut ko yebe sikozo tchali kolo. Yango zo mona lelo babala ni 4 jours 5 jours esili. Faut ko yebe skani yo tchali kolo. Nga Gabriel te ba proposer nga ba proposer nga mabala. So apopunga ka babala ngai nazomona sikoyo non na kokite. Leke tu soko kokite comme ko bala te parce que na okoma siko ko tromper mobile mama mobile tromper yo. Que yo moi so tromper mobile comme ma be ndako e baby. Je te dis. Ngana bi lobanzambe. Ko na ngana mo ngalo yengete. Ngabi lobanzambe banda bo mwana biso to botam na bima to kol na bima ba parents so ba sala nzambe bazo ko orienter biso vie. Soki otondite oli otondite komeka ko balate pe mwasi na ndako so déjà comme ko bima ndako wana pori faut la sûr na yo ke mobali ngana zo bala na nayi est-ce que na ko bima to na ko bimate faut koka faut pe okoka vous comprenez ezate ke obali pesi mukongo yo bandi ko sama kama buzo ba elera ye bozo ngani bofandi eloko moko ko salama ezate. On se comprend. C'est comme quand il y a des gens qui proposent ma balle yo boya mais au regard d'un moment où comme il bala au boya tu regrettes pour ce na bana au bala na âge au peu comme il va proposer pour na kala Gabriel zaka flair bon azan agine na ka normal
Gabi à Nazana C à 50. Musique à 50. C'est normal. C'est normal. Oh, basa ba 45 ba bala raté. Ba 44 ba bala raté, ba 43 ba bala raté. Ah balaka. Ba 50 ko to ba mariage. Nga bani musolo na mona mukenga akoli na TV. Na ina TV na sina boti bana ngami balé to koli na to kola na bana nga ko baleki na bakuluto. Vous comprenez? Bana nga benga baba so benga ma so mama nga yaya. Vous monde. So na bana ko bala nga. Hier après c'est quoi ma proposition on est à bala ya. Na bala mais est-ce qu'on a autant la mutu ni no nga na bala. Vous comprenez? Les que tu comprends les akara te ke bae tazo bala yo. Ozomona mususu ka bakangeli lopango boye kita bandi. Kita kala okanga lopango. Po tika liko tika tazo ka soni a continuer. Tant à continuer on est comme boye. C'est fini. Ozomona. Nga nazana nga Gabriel nazana nga bien. Nazana nga bien na fai nanga na taliba na basi ba koli na tchena se poso beuti bana ba koli so tchena sete seke ba local bata la baba na mama saga ba mona kiwa non na sala musute na otala siko geta koli erva koli kulo amoko tapena geta yebisanga sikoyo ozomona teke mutu na ngeya bien et puis na liloba nzambe fandi sanga so na bina makasi nanga na kosi eza nzambe ndem ta fandi sa mutu nanga fandi siango parce que na zo senga toujours maîtrise. Voilà. L'air est yé, m'tatindingate. Et ya ngomoko. Sagesse et ya ngomoko. À part ka ko tumbola batu, mais aussi la peka malé. C'est ça. Voilà, merci ya Gabi Toro qui est membre qui vers la fin émission Abisso. Trop mingi parce que vous êtes fatigué penza ou t'es tourné les lois Gabi les lots tourné en 2023. Toi dans le mois de janvier, février déjà tu comme mois de février parce que comme on est à Gabi à 2022, 2021, en 2023 ça des choses différentes. Tout le monde des choses différentes. Bah problème, bah maquiller les arrêtants. On se Gabi à Salibo, ya Gabi na mutu, ya Gabi. Mais 2023 le côté on a paix. Vous en avez pas na mutu te? En tout cas 2023 na côté on a kimia. Est-ce qu'il y a Gabi qui était en rebondissant pour tout nous soit bien en 2022? Bon bah vas-y t'en rebondissant en 2023. Faut ni kanga na ke ko luka ko bongisa la batu. Ngala finga ra mutu te. Ngala toujours peut-être na lobby vérité mutu asiliki. Na fingi yote ozomona mais so peut-être tozo occasion ko kutana ati fatu kai beto kutana na musique na so tozo web que tozo qui est Belgique ma musique na so to kutana to répéter on dirait que tu as un problème peut-être au yambani ozo comprendre mais tu as une guerre ya musika mais moto ekufika yango moko parce que tokoli to comprendre que si makamoni ça tina moté ozomona Gabriel akazaki so sakai na ya lingi mbali na yo pe azonga te le banga mona linga seni azonga te olingo bala mutu azonga te le banga moko na linga atokotikisi ndenge nini vous êtes trop sûr non ni non atokotikisi atokotinganga ekosimba te ozane lo ni non donc ngamo fona lobake no te conscience nange sali na tiki somta tumbolo kalongi mobali ne nazaki bongo mabe te mabe pourquoi et ça vie photo le kana ba vion na nyoso photo beta masoko ba koko na soka bana bana ba geta to beta ba mama solo ba komona ba tatouage bana geta ba retourna meme pourquoi ozana biloko na beta ba masolo soko muta linga menga na lingi non beta ba masolo na ndenge zala ki ndenge lekaki na yesa ba ke bino bo sala ngote ozomo oregetaka oregetaka na makambo sala le passé na oregetaka te eza étape no surtout mutalika na ona vie voilà nzaba koza tie muto yo mais mutu wana mutu moyen te mais azana likabo ya nzambe ah oui ata boliki bo bomaye bo kokete ata bolingo sali bo kokete momona mutu so asambela ka makasi bani ateka to akei ozomona donc ngana regretaka na ngate na mona kiza ba étape à vie oyo na lekaki na soki pesa envoûtement et pesa ka maeli ah oui
Ce qui pèse donc na sali makam o bato ki ko sa na bop na vie o le loke na kuma mona ngoso bato ba so na mona pamba wana ole ba voilà ngala funa tumbola ba cardozo na tumbola ba nani ba illusta ça wa bokole mana bino mbaka tout tournage a changé la bomba benga bi bokolemba biso tolembi bokolemba na bino la tumbola banana pena lingaka bango na sepe na bango ya bato baniso bazaka mona bana bato ndengo na zongala kuma sa lezuwa époque na ngata ngai ya kotika mipende libande lekaka pesa ka kongaleza ko pela mwinda mipende mosomo na bano bakoka note ya mipende te bango pe bazana mipende bango kitoko baza bana tika bango ba renier baleki ba renier basa bien vous comprenez misuso bazaka mona moi bana bato comme cheko te tika bango ba vivre bilo pe bo vivaki bo vivaki bo tika pe ba vivre ezaka ko pesa catholique ngana leka ki boya ta de sala ki boya yo pe yo sala na moi boy c'est ça donc il échange nango comme na yo stable olinga société qui ba vie ya kaleza ki tonde ko na yo to copine na yo asala so makambo wana te na omona ngo bien te parce que tant aux acquis ensemble to sala kango parce que to koli déjà bana ba koli bo sala ngo ka oui na okimayo na okimayo et ça pe na je préfère église la maison travail c'est tout. Est-ce que peut-être na comédienne to comédien moko ya Gabi pe moi pour ça ba discuter au mona pe que chokai azape basé belé oh yo mona que chokai basé belé atana ni ko tanga moko to de non tanga te e barata za na libano non tanga te basé belé oh yo choka na basé belé o pe ba chokanga pe bazali donc ngai na préférer na finganga mais koko c'est na likamute oui vous comprenez que kosela mutu likambo eza mabe donc ozolinga donc mutu bayina ina batu mais le quoi biso nzambe aza kati na biso za kati nzambe esa nini yeshua yo moni ba miracle na sala matanga diana malembe le quoi mama olive sokota malembe tala na skala batu nde baza kolanda nzamba baloli makambo et pas babambanga libanga babandinga succès boso comprendre te nazala mutema polele nazala likambo mututé na mokilio en tout cas wana penza na kokoyoka kanda na tomboki na sala na kanda des jours te na CDC na limbisio mais son a bien à distance non à distance mais au fond du cœur nasina pardonner. Il y a besoin peut-être na film européen internet ou peut-être yo complexe pe film pas y but if you be somewhere as well complexe pe pour envier ba faire théâtre tout ba envier azape ba faire ça tête ba dire ka mutu moko o pas faire zo oiseaux il ba te belaza ko envier parce que tout le monde qui a ça qui vidéo moi mon maxi a eu à faire belé ba za ko complexe ba ko lenga e kala tant ya zalaka balenga été te balenga été ngape balenga ngate balenga mutu te na immeuble ni toi ne lokote mtako sauter toi ne lokote ya boma to lenga mtazate tozaka bata masolo taso ne lote po pa ke mutu bandi ko lenga mutu azate bilamba eza bon lenga sa mutu te yo na mo to bimi bot kuti ndako eziki nyonso ekei bilamba elengisa moto te voiture elengisa moto te parce que koko kine po osala accident epanzani oyoki eloko tobangaka peut-être moke moto atongi ata mwa 3 niveau na ye ndenge yo oza wa likolo ya mwa 3 niveau oyo ozomona ke ata voiture ekotuta yango bakozwa briki bamatisi ezongi mobimba makambo apampambana nango nga alengaka moto te mpona complexe ya moto te ata ndenge nini nazala nanga ya kimia nanga kimia na kipa makambo bato te penza. Voilà, merci à Gabi. Le logo singa na Nzambe ni na 2023, peut-être le logo ni na Nzambe au président nous asaeli yote na 2023 singa na Nzamba asaela yo. Na 2023, na singa ka Nzamba pesanga sagesse et intelligence. Pesanga sagesse et intelligence.
na ba année misusu l'équipe notre simbe ka bongo ebele si mais ben intelligence oyo ya lelo to ekozonga na ba retard ben intelligence oyo ekoti lelo donc to senge ka nzambi merci peut-être ceux qui makambo wana osalela ki yango peut-être kala wana elingaki simba te donc nzamba bombaka mutu apte na bomba mutu oyo na nzambe pa tia mutu loyenge tokosana te nzambe pa kotia mutu loyenge oso na pesi boye kombe kozala makasi te natikenda na koma mur comme ça na nini na cd donc intelligence a pesi na 2022 na 2023 et les kaya makasi koleka et na profiter ko pesa merci na maman Olive lembe mama waro mama ya bana na pesi déjà ba bonne fête déjà ya mois de mars eta na moni ya mimi Vincent Toulouse na Belgique ta maman ndengo na tayo moko ta na Dubai ndeto za yo tuninga ba Dubai te oza te mama be si non ya nazo ya non te mama be parce que bazo sinalo déjà que minute nge koka te jamais o tuninga to za mutema mama be il fallait me demander comment boza expliquer biso Dubai yango za ki ndeni Dubai ki mutema mama be ya nini juu ya nini tata hapana mimi niko mtu hapana. Et ça, c'est un qui appelle à Dubaï. Souvent, d'abord, il y a déjà des caméras parce que sous les vents. Il faut tout dans la solution. Ah, nous sommes gâtés. Maman Olive, bon séjour à Bruxelles, Vincent Toulouse. Et ça, souvent, ton maman Bengaka, comédien. Aux amis, Mina Benga, Mimi Benga, Zaro Benga Bino. Bon, Mimi Zaki, belle vie. M. Papa Dani. C'est ça. Mimi zaki nani? Belle vie, papa Dani. Siko ya tour à Dubaï nana bengaki. Sila. Ezaki nondeni. Tenka na yebite, nga monika ba benga na sila ke non, so passeport no que tu ka papa photocopie passeport ni papa Dani. Na ju pe photo passeport na ketika mo sur place. Et ça qui on était au mena sila bengo, o mituna kini na mutuna yo. Na o mituna le roté parce que na yebi ke bazana katia boîte. Tout le monde passeport. On dirait qu'autant d'arrêt pour quelqu'un voyage, nous bokenda ka bon kili mobimba, watu nyoso bayaka, ozo imaginer ni Dubaï, mon peut ça qui moi makele le pe. Bon, ngana eba ki Dubaï à partir ya ta balobi kaka photocopie. Habituellement que sur Dubaï ya boso wana, bozo kende sous so que zaki ke mema passeport, ngana ba peut-être ba Turquie, ba tout poto bébé wa mais le babika photocopie. Na comprendre que ça Dubaï. Parce que so que no pe ba ouais ya ba nini ya Congo tu as tout ba carte électeur peut-être là c'est un passeport té tango comme aéroport mon kolongo obika ko mona ba comédie pe bo signaler ba té ba voyage ngo yaka té en tout cas to signaler té parce que yo peut-être yo benga mutu là ba bengi été ah oui ozo mona mutu na ba bengi été donc to signaler té donc fandi no ka bene ba bengi yo on les kanzila mais que peut éclaircir que tokene ko yeba na kana aéroport na mais que éclaircir biso no ba makambo o les parce que ça la moi makele zo pété en tout na hôtel vraiment et ça qui makele makas même surtout zakina musika ouais makele les kaki ya kosakana te bon tango mona ki ndona d'abord absence ya belle vie o azaka air nyos ba voyage tout boro kende belle vie kozala pat ba kozala yo moni peut-être bo apesi ko 4 pamba et ça qui non yo mona ndeni ta ki moni ba nyos bazate mais na bato mama puna sepela ko bibete na bango tout ya gabi na kati ça qui ondeni et ça la bien makasi et ça la kitoko parce que voyage même ya liboso ya Dubai yo mama me mai bato mama lukanga makasi ah oui alukanga makasi nga zaka na Angola na Angola takanga fala makasi ezate donc mwana ubanga komata na avion faina yakala nzela makolo bon l'état nazo lukana bima mo explication pesa ki clarté donc basi ba mikende laki bon ngana ebeka ke ngana lobaka na bi un jour yanga pe oya ndo moni pe yanga pe yaki na sepeli pe surtout c'est maman qu'elle surtout que elle va bientôt mon a na quatre on était là moi polémique pas problème le quoi remis tout na tel qu'est-ce qu'il y a un problème et là nizozanga tout le monde de biso azate bon na mituna kité parce que na mona ke izaka yemo te na mona ke bazali moi quelques personnes voilà ko bazala kité parce qu'on a mituna ndeni moi pas retourner à tout na penani nous omona mutamtazada za na par nae
expliquez biso na Gabi likambo pour comme koloba. Est-ce que ba ke bo manzoko le kechu? Conseil bien yo ke deka kata. Est-ce que ba kata lo nzoko na yo? Mais mango ka kende. Ah oui. So ke ko luka bali pourquoi o sala ba boye ko zo autant. Ah oui. Donc la kende kaka ba kata linga nzoko na ngana sali nini? Na mimi na sali nini? Na longwe. Mais est-ce que tu as maquillé les salles qui va première qui maquillé là qui vraiment ma casse et zongi le tout monde a rassou de on a vu sur Belvis na makamboté moi on a fait tout ça comme on a ya zala et aussi peut tout ça puis moi remarque le coup là il y a profil tout le monde a photo maman na profil il y a Belvi à WhatsApp et Zara sauté tant aux yeux tant qu'il y a triche Zara kuna sous-bassement au yokata li kamokote Zara ni nango bon na voyage je suis na biso ke ba beta sur la Belvi na ba Dokuta. Voilà. Tito sofanda baisha koko basila bisalu ba mama top balite ya banani. Natika ko qu'est-ce que ba beti li so na été. La maman Angèle que je salue, maman Angèle mbote na yo, maman ya Sylvie Bongo immeuble. Mbote na yo, mbote na ngana ya papi, mbote na directeur, mbote na Didier Rissel. Mbote na Zema Mercedes na kata Lubumbashi, mbote na Solange. Mbote na batunyo surtout toute l'équipe to kenda kina bango na tikala ko yoka di solo ya bela te na mnoko mutu ngazo la chame mona mama top to yoka na biso di solo te biso pe moya to tuna pe exact donc to me mana kaka bongo to kumbana kaka bongo ndani to zonga c'est l'autre que moi je sais pas il on est leki tout na éviter le quoi d'abord zongo qui maman je suis le Québec to comme on a souhaité c'est à quoi éviter ce que ça ka tuna yo zaka songi songi ce que ça ka tourna to ce qui le loyo ye musupa koya za bongo na éviter le bio pour ça te musupa ko za là za bongo oui c'est normal maman za maman batunyoso comme ça surtout kaka bwe lekechu to ke Paris non mais surtout qui ayebi tout le monde hein ayebi tout le monde personne qui n'a ingrate li bossa point to kenda société okokende kaka okokenda kaka ayebi na ye mutu nyonso konyoko mate moni azam akokoyamba 50 millions te tout ça combien atayo moko azo ayamba ndambu surtout ba ke mutakoma lelo gang c'est si là il me tormi ko ça so ki likamba tomber pa na ye après bengi bato nyonso ngana yebite ngana mona benga kambala moko ngambala 100 minutes mbala moko deux fois na ya matanga ndenge ayako pesa so ba super wax kayem te ko pesa bino ayem te ko pesa so ba super wax amatanga ya mama chala mwana na keche skeza yaki na zwi wisi nilikuwa bataziki pe bato bazaki pe nyonso pete bengi bato matanga pe ki bato nyonso pe ka te ezaki ka ondeke kapso to hotel Dubai na kepe na landaki na tournage na ke na zupe super nanga na ke tongisa zaki pe na matanga to zaki tango mimonika biso na zaki na matanga na Dubai oyi mona ni sala kiso ndeni bongo na ebeke na oza kuna ngambo konga kendeka na kenda zuka liputa mais sans côté que tu on a peu plus que ça moi émission mo be na ba kuku zaki somo famille zaki ndeni na sila na Dubai bazaki chambre moko bazaki chambre moko Pacha ba chambre moko. Eska oui. Bacha me mona grande sœur na ye. Ba otambola pe ba kisa ba chana ba ngopesi ka parce que nga ke charge na la mama top. Ye na isho kokona si la pe ba kisa ba chana ba ngope ensemble. Donc bazaki na ba bien normal tout bien là. Pour le tout le monde a mawa a rasoté mawa mo oya zaki mo sa jani et puis tout le monde a quelque chose dans ceinture te pas zalaka. Moi je sais pas. Il peut abondisa mingi pour comment hein bah kobundisa net ndeli ba kaliza la kapé pour comment côté ozalelo non mais ngana yebite ngana monika ba benginga na yebite so kal nini za ki so kini na ebia monte kal mo côté les kinzambi na makasi ah oui kal mo côté les kinzambi na makasi maman m'aime beaucoup hein maman linganga mingi tangu nange kokaki na kei na sepeli penza yemokaso kikutika ngana hôpital chaque jour à Dubaï kona chaque biso to zuri retard au somata biloko examen moko ba obandela ngo 3 fois lelo boki bo sala examen après le bikina boki bo sala examen kara yango azolemba pété aki bozo ke na hôpital
na va na hôpital banda tongo tiem sur 15 heures. Oh. Oui, cette maman là. Ya mutema munene ndengwana. Azoke kotika na hôpital. Akokota le quoi ya bien anglais. Akokota azoka bakande bazo ba anglais azo expliquer nga, azo za nanga presque chaque jour me dit. Malwani kitoko isa na maman Olive. Maman abana mama waro. Na évité so basi bazongi, na évité so basaka na Belgique, na évité le mois de mars ya ngoto mesala ko mingi kozana na mama. Batu bazo benga nga ugabuyeli, ngabi oh Bimo komi ko benga ngai. Na super valeur ko. Na super valeur. Gabriel ndenge nini pour la boîte qui va sola ya mars c'était. Boy ngabi. Silence. Nga na liba tuka na éviter. Na éviter position te. Bimo komi ko benga nga na éviter position. Nada. Là ben tuka na éviter position te. C'est ça. Voilà, merci Yagabi, Tumba, merci na babone to ya Congo Liziba TV, to sepeli na yo awandingi to yambio so na ba vérité, koki ma biso to tsenzo pour les mériter. Et na ki ma pona lingi na so ba problème te. Na lingi na so ba problème te ba pekisinga. Église na so ba pekisinga ai. Apôtre mère, apôtre moi Bolia, moté ma maman Lili Lusaya mo Bolia. Na le prophète Tito motema ya la mignonne nazo luka numéro non nazo na numéro na te mignonne soko tali petite na ngai soko tali émission o pas les ketchu nazo luka numéro non nazo zo sous tête na changer téléphone ba numéro vraiment kiminga ya omo na benga ko sous tête na solo no sous tête na pesi ba mbote sika basali na pesi bote na mibange nyoso chuchu lwambo mama présidente na Saint-Denis yebiti ko yebinga lamba katolika te Tete yondo na pesi mbote bokula lokondo na pesi Sylvia Kake passeport rouge kenda moi ça lokole tonda pembe na pesi mbote na mimi ngwango mibeko la loi motongo ke bongo ebele na pesi mbote na Juliana Thomas États-Unis kweya te bendele kweya te ya mete ya ngunda songe mbeli babeta kaliko fite ya gode chumbu yanga ya kati la force tranquille na pesi bino bambote belé Marlène Bile mbote na yangwana na pesi bote na Rolima tout à charge étoile Kingombe na pesi ba mi bangé vraiment bino surtout mi bangé nyo surtout na poleki tellement na pesi do bambote ebele wana pesi ba bureau ba mi bangé nyo surtout ba membre tout na pesi no bambote ebele na lingi bino mingi yawe mabanda na kata Turquie yawe bombelanga déjà place pour na ko futa na ngai te on a futa hôtel na futa ni na ko futa te ya nazo koma bombelanga déjà place fifi miel. Na pesi mbote Christian Shoga aussi je salue na pesi mbote na Dati di Kambala Dati na pesi mbote donc voilà merci na batutu ko sanga ke tozo ke na Turquie to sala be na ko sorte OK quand OK quand yo so ka baloba makamba bona TV photo ba ko bano boke la ba maladie la fin. Merci Nababone tout la maman de Guetin Hervé Ikanya mon fils de Bogart à Katia Paris à Pession Beauté. Merci Nayagabi, merci Naototo, tout le monde est sur l'équipe et ça les biso bien. Message kana babone tout balinga l'équipe golo balikamuni na l'équipe. Bo s'abonner massivement beaucoup masusu ebele bozonga parce que ma beye to bandi tournage to zongeli tournage balinga balié la ngai to zongi tournage ezongi makambo ezongi masolo fanzi tumba national na tumba we ba pekisinga so na tumba be ba pekisinga donc na sili choix donc dazo ka ba stratégie mususu ninga na kokosala bosoma mapango epa na takaza bosoma mapango epa na takaza ba terrain na ye ezali somba terrain on a $350 somba terrain on a $500 20 sur 20. Donc à offrir batu kalamingité awa construction ezobanda po biso peso lingo tonga to tongelio la gouvernement vraiment ba artiste ba sombi pe to sa cité na biso ba artiste pe to sombi ba terrain na biso gouvernement boza boki ko aider biso te ndeko sa pe biso nde banani basala ba Nigeria basala bango batongela bango cité na bango ya ba artiste biso pe to sombi déjà ya biso botia biso maboko botongela biso vraiment moi ata mni babeka ke non cité ba artiste yango tozo souffrir pe to moni pasi biso ba artiste congolais. Merci. Tozo mona pasi po biso moto kokate.
tokoka te tosengi mpa na gouvernement batia biso maboko leketu. Ok, merci mpenza na pesi suza raison. Oyo koloba te. Ah, batalaka mamu na biso na biso. Yo biso. lopango punadi. Batalaka mamu na biso nzamba osunga basunga biso mpenza. Cité des artistes. Voilà. Nana casa déjà à offrir. Voilà. Pour bango na $50 yo ebisangana. C'est ça. Merci na babonné tu ya Congo Liziba TV, merci na ya Gabi Tumba. Merci. Des bandas, mais ça madame va ndako. Des bandas batambola partout dans moi c'est ça. Ça comprendre raté. Ah. Akende mo sala. Lazo ka mo sala. Non. Et moi ça ngazo ka munene, azokonda tabola ka chaque jour. Hein? Pardon, hein. Merci. Merci Tumba, tout le monde balasima. Merci. Bisous. Congo Liziba TV, pour plus d'actualité, abonnez-vous.